Saratola TV. Ok. Réunir, ngana pas châté, il faut y aller là, ngana na moi moi ngana lwa ba nani ba pesa yo elengiti oyo molo ba ki boso na yo elengi. Ilo wezo pesa ngakanda moko. Comment niveau na ndeni? On a la voix claire, autant pas comment mi bali na yo, autant pas comment ba ada na ba fendi. Thérèse, bambi esprit, iro boso na yo ka kelengi. Saratola TV. Bodi. Kokota na makamba. Yo zo sebela Thérèse, yo ba wangani ya. Si la wangani Thérèse. Si la wangani Thérèse. Allez, tant bon wangana Thérèse nana Amélia yo zo ya kokote pas Thérèse. Ako wangana pe yo. Tristesse. Yo confirma makambo bakanga belle moyibi na télévision, yo ba wana ba preuve. Donc we belenge internet. Nana zonga sima. Zonga vraiment sima. Zonga sima. Zonga vraiment sima. Baptiste à la barre. Et puis na rappelé nané loko suko meko vanti sous la sima ka. Yaka. Telemaka wana. Telema penza bien. OK, yoka. Saratola TV. Belle vie soki okotinda batu ba finga mama Olive okosala mabe. Na verset 9 elobi lisusu boy. Belle vie azale kinanga akabelaka nga ba $100 sur na zampiaka. Nde na verset 10 place na yeko sukisa que belle vie aza ingrate. Belle vie aza ingrate. Na interpréter siko. Ya Fiston Baptiste. Ndana ba respect na opéra. Vanda calme. Yo matière na yo ezebele. Ya Lukaku te. Ya vie na ngada ebisu yo vanda calme. Saratola TV. Mobali wa protéger mwasi na ye na foyer na ye oyo abalani na mwasi na ye légitimement. Alekaka émission baba PDT le quoi baleketu. Wana kana verset 4. Quand nous te le makambo wana. Alekaka émission ya PDT. C'est interdit na verset 4. Wana Doudou verset chapitre 1 verset 4. C'est 4. Verset 4 déjà peut s'y répondre. Et peut s'y répondre pourquoi il doit que leka na émission ya PD. Bon PD ne ngasa na tango ya doit vandi ya zo calculer doit comme mobali. Na ye. Et pas autant na babozi. Oui. Yo tala vite. Na teli yango na bime. Et puis au moins on le le banane. Saratola TV. Verset 18. Thérèse na verset 18 et le Bible na chapitre 1. Pour na nini mama mukolo kolukela mwana mukelo ko la belle vie makambu. Wana ezoko mama na chapitre na chapitre 1 verset 18. Na verset 19 et le Bible bota la Thérèse ya malamu. Ujino mopongo. Yo kapara. Na be émission il est kaki alobaki soki leki approché aza mobali a affronter bakokende na bango ata mwana camarade nanga et bongo soki na yoka kelengi wana verset 18 Thérèse ya mutoro ba bongo mbala moko na verset 19 et bimili biso sko Thérèse ya eloba pona nini koluka gelon kindimbi pa kota na liste ba pacha bon ndesika po mizali Saratola TV. Voilà 20 à toute question. 20 à toute question. Voilà absolument te répondre. Là et puis tu répondre nini. Et puis Bible ya Thérèse ça va piéger bébé. Mais tu la sous-mita. Mita moué boani. Bon quand on question on a verset 20 et tout. 20 secondes tout la question te. Et bongo. En tout cas, et puis etanga. Ngala sauter 20. T'es dit ngala besoin de sauter route. Tout ça voilà. Tout ça la 20. Et bongo Ernest Tumba. Question ma bébé poil. Il y a une deuxième question on a 20. Et puis 21 et tout la question. Il y a une bâche d'attraper les 20. Et bongo Marco Sakwaso. Wana kara 20. Marco Sakwaso on a nani? Ah des bongo Chapelet. Wana kara 20. Chapelet bakotaka na 20. Saratola TV. Autinda gelo.
yo moko kotambola na nzela okokoma na méfiance à bateau même au bateau monika bateau momi balimi sa to ya vers yo na dimanche moi mabe okoma na méfiance oyebi na minto na internet na yindi saki mais koloba ke belle vie atindeli yo gelor ils a passé mama Sarah moni belle vie wana aza na motema na yebite nzamba sala mutu en fait aza na motema na biso belle vie aza na makambe belé ya kimila et on a ça bande ko to sambela pona ye. Mbote na biso ezalinga wabino artiste comédien Jean Molayi na fandaka na France. Scène Wave ezali masolo ya sika ekobongola makambo. Ngai na libota na ngai totindaka mbongo régulièrement na RDC mboka na biso. Avec Scène Wave nakoki kotindela bandeko na ngai mbongo kobanda na montant ya 1 euro et yango eza ko permettre biso awa na poto totindela kabandeko mbongo ya mike na baposa na bango ya mike. Kitoko nakoki kosala yango ngai moko na ndako na ngai na telefone na ngai et puis nakobakisa eloko te na mbongo na kotinda. Na yango bo télécharger application ya Sendwave et puis bo mona lolenge batindaka mbongo na pete nyonso sans kobakisa mbongo likolo na yango. Confort et proximité du service. Véhicule neuf, tarif accessible pour tous. Majabou Cab, votre solution pour vos déplacements. Majabou Cab, à l'heure, à la journée, réservation aéroport. Majabou Cab, votre solution pour location des véhicules. Majabou Cab, 085 435 0000. Majabou Cab, location disponible via application Android et iOS. Majabou Cab, l'univers du confort. Saratola TV, la chaîne qui assure, Gelor Kimbimbi, caméraman, il y a Bellevie, Candy, autrement dit, travailleur, il y a Bellevie Télévision. Lelo oyo Gelor Kimbimbi, a matina ba miniature, ba commissaire, kidnapper, ba commissaire, katakata, ba commissaire, mutumabe, bandeko. Soki moto alinga tindelo batu basala o mabe, est-ce que koko tindela yo moto yo yebi? Thérèse femme insensée, zonga classe. Thérèse à la barre. Thérèse a na sagesse té, ou na intelligence té, ou pas na malignité té. Ata mayele mabe, ou na ngote, pour même ko composer ata le kuta. Et c'est un peu moi mayele, ouais. Si, même pour c'est la moutuli kambo simba, il faut l'intelligence. Ata mayele wana mabe ya malignité, Thérèse ezate. Thérèse, osaka na kindumba. Thérèse. Donc na moto a Thérèse, batie tala ba nzoto bana mibale belé. Moi il servait à Thérèse so fongoli yango. Au moins mbala moko ba sexe. Il y a ba forme et tout, il y a ba couleur tout, il y a ba ndundu, il y a ba sorti tout. Donc na moto a Thérèse ya maye les até. Bongo vide. Ebi obe mibale. Pe abana mike. Thérèse lelo oyo nazo informé yo ozana mandat d'amener partout bazoyo. Thérèse bafundi yo okosamba na Gelor Kimbimbi. Comment mutoko ya na télévision ko accuser batu na ba propos moko diffamatoire ozata na preuve na ngote. Thérèse s'est préparé procès ça. Procès pendeza.
Theresia nano lelite commando asundula ramando kité na katia bitumba na katia moto za kopela makasi yoko banga te yo zotanga famille bota na belle vie na facilité lelo comme une difficulté Teresa zwa kiti ba bordi ezo pikoma Nana Amelia yo nazo ebate Nana Amelia obi ke David abala Nana Amelia natangelo ka David Nana Amelia mobali abengisa mwana na poto oyebi makamba koma osala kuna oyebi paka bakulutu na ko expliquer yo ni mission Nana basoni pona bobo manoka Bobo benga Nana Amelia kanga e Teresa mabi moni terrain oyo conseil ezokota te moni so de abatu ba longoli bordir monde prince etikali siko char de combat tambola o ketch o wewa o moto vélo nazonyata era ngoyo Bobo manoka benga Nana Amelia kamula matoi abima place azokota Nana dossier za mais wande na makambute na mona on quoi passe-temps mais non bête loko moko ce que loko wana na obeta ba victime de ba olela loko ba bobo manoka boza ba victime nango keba penza place ozo ya komeka koyate keba o regretter ba matisi mama Moseka na grand frère na ye na mama Milo na miniature soi-disant ba vandi na mobala batu na ngwasuma ba olia ntaba na ozana mama Moseka awa na mama Milo après émission oya ngana noko yamsi boye ba vérité nyonso mais tangu bako sala batu ba chantage est-ce que bozo yeba ke ba ya na bino pe ba obenga biso na ba téléphone nao Barcelone yebisa ya tiko benga pardon aoya omiyo ka voix na média yebisa ya tika loba ya ngande provocatrice ya tika ko benga susté bitumba ya théâtre bitumba ya kokoma ba filme et comme ya ko filma ka ba vie privée ba tu bisika ba okendaka ko tambola sila na bengi combien de fois noko ebi nde na vanda ki wana batu mo misatu ba komelanga pona sila OK mais bon mona ba scandale o sila za o créer na ba communicatrice na ya ben sensé Marche poulet. Zoatiti. Marche poulet. Zoapenda kiti. Puis tengo zoakiti. Yara na démarche à basoso. Ba comédien. Prenez vos chaises. On veut analyser. On veut kundola les bordures. Et jeter ça à Brazzaville. Noroyams. Bote Mama Sarah. Mbote na bandi kotuba otala biso boza ebele na pesi bino mbote et Mama Christine Mpidi na pesi yo mbote moi c'est papa papi mavakala depuis Texas na États-Unis mbote na bino Mama Emily Setima inga na Canada orphelinat vide na route principale à Kisenso avenue Kinzola 49 to soutenir orphelin pour nzambe pe ata makamuna biso merci beaucoup na Mama Diasona mama ya bato ya Neftali na pesi yo mbote na bosanité Mama Marie Tabo merci beaucoup pour notre offre monnaie au salaginga en tout cas il salinga très bien merci beaucoup na Mama Gisèle Choka depuis Suède Mami Tadina pesa mbote pa mama ni ba super otiki biso kaka boy
na bosani pété maman Lily na pesi yo mbote mère double pesi la ngape mbote côté à la maman chérie à moi si dans Londres na pesi yo mbote na pesi pe mbote pa maman Claudine Bokatola mbote na yo na bosani pété mbote na ngai comme pas maman José Lusadisu boyebisa pe maman Edoxy mbote na yepé en tout cas famille libota mobimba c'est dit que c'est dans c'est da kuluki mbote na yo Gina Mabiala mbote na yo Gisela Choka na Swada mbote na yo bref na pesi bino tout mbote bato bota maman Mondibu aza na Suisse je crois na pesi epe mbote ya Vivi nanga mbote na yo en tout cas ngaro ba boena maman Sarah Ucholo ba tout à l'heure awa ya nana ngara nsaki ngara muka ndena ebi makamu na ome na za pento e maman Sarah pondira yebi na ndenge na wa cible na ngate cible na ngi za ba anti valeur voilà yo za anti valeur dans la yebité sur na sur onde wapi onde ko continuer na commander anti valeur le temps au comment anti valeur yebake o se préparer pour o entraper na miniature nanga ngai tant na match na miniature te maintenant to bengi te non to bengi ta ko yenda komi pressé o mi ko ta na miniature non to bengi yo te yo to bengi mais as-tu quand même courage de moi zo milinga de akota na miniature to moni amiche na miniature na katikati so za pour kota na katikati awa o sepelate moni ya Teresa ko mulela po ani po anepe ko envier to chena katikati amona ko ya assisté nkana na biso pe ya Gabi yeba linga ki aza na katikati ya ki ofunda pa bakoko to bite ya kwaza ya atika biso baleki na ye tous ensemble toi famille nana Amélia piste zone ngo côté trop glissante en tout cas au kokate na profiter na pesa président Bobo Manoka Mbote na pesi président Bobo Manoka Mbote place azali président nana Mbele azaka actrice na kati ya les étoiles de Bobo ya momuntu tangi kombo na yo ya ga lokwa neti ngaso na osala na causer bator bato ba benga pe yo ponga penza acteur na les étoiles de Bobo benga na Amélia président Bobo Manoka ibisana na Amélia atika eza kitoko mingi te pour tant to ni atawa so tena miniature te ya président yo moko mona ye moko biso to okipeti et puis ba comédie ba komi belé ba otala ga émission na ngana Sarah na ebité président Batista avec beaucoup de respect ko moni makambo zo lingo kota président ko lingana yote za buzobo ko sepela da biso te e ko koma makamba ko kanela ko kango te chon ko ka te vie nanga ko kota makambo yo te vie pardon ya dudu supu na bendio matoyo za vie nanga ya dudu ko kota makambo te soko bota na Teresia bomba ngona privé vie ko linga ko la ka ba émission ba pele mo ya mbiote allo biso n'importe quoi parce que on ko exposer même foyer na yo kapona makambo yo éviter ya Dudu natangi kombo ya Dudu kombo ya Batista ya Fiston Batista natangi na kombo ya Nana Amélia na bakisi na ya président Bobo 4 kombo wana président Bobo aza muta Valère chochocho muta Valère boza bata ba Valère bokota na ba anti Valère te basolinga bakoma na ba unazo kwante Mama Sarah kwante noko toi patika to bandaka to kende ka to kende mamoko Nana Amélia zolingani to chai awa te Nana Amélia droit non to bengi te to tanga pe ko oza pressé wera yemba soki nano ba bengi te ko za pressé a kondima présenter oza pressé pour ani o dalaka eloko amukie kaka to loba ka na émission ke loba lokwa mwasi tiko loba lokwa noko alobi esali Nana Amélia wani se lote wana rien du tout non na lobby avec capacité wana kutuko entrer yem sanga so ke restaurant ba servir yo entre otonda wana lo côté Nana Amélia wana entrer introduction to lobby ate lo côté yango yo kelum te mapa yango nda esali abi et puis Nathalie na moni na bia lo na mawa po bia en tout cas na bande ko na famille esali nga pasi tongo bina ngana lo balo kwa atali sisi go famille so tango zo tali sa famille et puis zo sa makambo wana oyibi ke ngana na plateau mais zo sa makambo wana éviter kaba kwa nganyose ko mata miniature
Nana, apparemment, tu vas conseiller, ça, tu vas ébisser. Tes problèmes, on dira si position. Il y a les cas na TV à soutenir Makambu Oyo Thérèse Yaloba qui est Belleville Moïbi. Il y a confirmé que Mme Thérèse Yaloba a raison. Il y a confirmé que Belleville Moïbi. Il y a confirmé que Dati a lobby ma bête. Non, non, Linga, à comme à troisième personne. Parmi les non Simba le 28. Il n'est pas en akati. Non, non, le 28. Le 28. To baluka na poto to koti nango na mars. Anatana to récolter. Ah, to récolter car bino to nous na réserve. To traiter no makamba ya Thérèse. Dinosaure ba dossier ezo koma kage bibike dinosaure pa ni kotika actualité to lobela ba ye moko pa olinga pa actualité siko tanga ocha actualité biso be to olinga ngo ya zo ka tsende biso to boya nana media koza apprécier tete zana tune question ya nana boni mwana kitoko ya mwasi abanda ko sa théâtre na groupe na bosani komba mwana ngo akenda tant bo répéter la centre lindonge mwana mwasi za makomila iboyi azai mwa pembe bo saka pe kitoko ya no bengo pe mama chérie a sela ko ba fier mama chérie ti moi ya zo sela ko ba fier yo mwasi ye mwasi mi ya bande ko sela ba fier to akenda bi mwana ngo komoni ko ya est-ce que zo yoka au moins place na ngala yo toucher au la place to za cha bordir kanga bordir cha vraiment bordir po biso to pikola ki côté na yo cha bordir kokota na makamba yo zo sepela Thérèse yo ba wangani ya si la wangani Thérèse allez tant bo wanga na Thérèse nana Amélia yo zo ya kokote pa Thérèse ako wanga na pe yo tristesse apparemment bangonya subana pour ma visibilité si ce qu'on nana a boulé le roi soit côté marambo yo si la ozoye achaye a zo pe ma visibilité ya aba pouko ozo comprendre ma chérie, la réputation là, tu vas pleurer. Tu vas pleurer jusqu'à... Et puis, nous avons dit on dirait ba ebisa qui était on a rappelé so ba ebisa qui était bakangisa kate pour moi bakangisa tendeni au moni tango yo ya ki o confirmer makambu Thérèse aloba na Belleville que Belleville aza moyibi donc c'est que yo payé au bengi Belleville moyibi tu dois avoir des preuves le ko za na ba preuve te donc yeba ke de o koti ngape tango na oloba nu so ki funda nga na kozwa pe ka dossier yo fundinga ona ngape na ina fundi yo confirmer makambu bakanga Belleville moyibi na télévision yo ba ki wana ba preuve. Donc, vous avez internet. Nana zonga sima. Zonga vraiment sima. Zonga sima. Zonga vraiment sima. Baptiste à la barre. Et puis, on a rappelé nané loka suko me ko vanti sou na sima ka. Yaka. Télémaka wana. Téléma penza bien. OK, yoka. Té apusa ni boso ese zonga sima. Zonga sima muke. OK. Kaka télémaka wana. Télémaka wana. Boni mwana. Vous voyagez à y et fera beau voyager na mais yo on dirait simbakate na yo ka on dirait bokendaka ba refulaka yo ya tikala na bengi saka yo na mwana mobala mama mwana bon na vraiment la besoin na kina ba détail wana nyoso te kokota pe kunda te yo to koplo kula te ko kula te to bombi matière ro eza le kuta makamu to lobi to bombi yango ko saka ki ba bi donc tu vas avancer te matière ro eza le kuta na mela to be ka y paraître limbisa to bombi matière ro zonga ki va na sima wana déjà pas yo ba place soza donc wana eza to yo bisoke si tu sambela awa tu zana ba interprétation sara ko ma pasteur ma prophétesse na interprète non interpréter mama pesa nani verset mususu na tokende na verset mususu on la ko ngota obakisa mutu mo wana Baptiste à la barre Baptiste chapitre 1 verset 8 elobi nini elobi boyi Belleville soki okotinda batu ba finga mama Olive okosala mabe na verset 9 elobi lisusu boyi Belleville azale kinanga akabela kanga ba $100 so na zampiaka nde na verset 10 place na yeko sukisa que Belleville aza ingrate na interpréter siko ya fiston Baptiste
n'a pas respect dans le Vanda calme. Yo matière na yo ezebele. Ya Lukaku. Ya Lukaku tuté. Ya vie na ngana ebisu yo Vanda calme. Azotinda bato. En tout cas, oza cible na biso TV. Longwa par. Longwa en tout cas na respect na pesa ka yo vie na nga choncho mboka na yo. Longwa. Tango reconnaître Bellevue ka bilako ba $100. Ke ba $100 à Bellevue ko ganga liko na o. Voilà. Et là Thérèse Azolé là ba isko ka ba mbonga voya. Sans mbonga Bellevue muté ganga liko na ye. Tango zo benga Bellevue ingrate. Yeba ke pesa ki nini ya sali nini po benga ingrate. Tango zo ba ke Bellevue zo tinda batu ba finga batu na ba finga mama na TV. Oza preuve. Biso pikolelo ba odi yo po yo la biso place batinda biso to finga et pas finga na maelete. Batista yo bokoma. Tete Sarah kokende kuna te. Natika. To ye apusana ki ati. Ateli mai ka kuna. To ye bisena musika. So ngo benda ya kwani. Tika ya vana kuna. Donc place on a tout conclu pour na Batista. Vanda pour yo ya quitter. Vanda nao. Mama fungola troisième chapitre na livre ya Marc. Ali livre à Thérèse, livre à Thérèse. Livre à Thérèse ya. Ya Doudou à la barre. Ah, ya Doudou li sousou. Ah, Nzambe, au problème ningala na kwa. Ya Doudou conseil kaka. Ya Doudou chapitre 1 verset 2. Na verset 2 le Bible ya Doudou. Il est important ou ce n'est pas interdit d'un homme d'être polygame. Si, si. Mais il y a Doudou yoka place mais où tu peux yoka ne la nga papa. Poto to bongisa na vie to bongisa na Doudou kana matanga suzi ndenge na to bongisa akanye la nga obetanga. Yes. Mais to bongisa ne kana matanga suzi ndenge na bongisa na vie. Na besoin to be na sur la vie pour vie za lemba nga pena ya lemba. Mais yoka verset 3. Chapitre 1 verset 3 siko. Mobali ya malamu a protéger ka foyer na ye. Voilà. A exposer ka mwasi na yete, to vie de couple na yete, to vie ya bana na yete. Si si. Amen. Amen. Yes. Wana verset 3. Okitatina 5. Verset 4. Et lobi boye ya Doudou. Mobali wa protéger ka mwasi na ye na foyer na ye oyo abalani na mwasi na ye légitimement. Allez, car émission par PDT, le quoi, balèquetu. On a gagné verset 4. 4. Quand nous te le macambouana. Allez, car émission à PDT. C'est interdit dans verset 4. 4. On a Doudou, verset, chapitre 1, verset 4. Dans verset 5, nous avons chité bouilli. Yoka terminaison verset 5. Ceux qui ont marié, a commis kokende koleka et pas ya pédou la leketu. Pour informer, to affirmer makambo yo mwasi ya mulibanda aloba kike Doudou abota na ya wana epandi couple. Confirmation. Et mi ma confirmation que makambo yo mwasa libanda lobi eza vrai. Nani siko a étalé bino eza tango ozonga na chapitre verset 4 que l'homme marié a koki koleka na émission ya PDT. Ozongi siko na verset 4. Verset 4 déjà petit réponse. Et petit réponse ma kamnyoso. Pourquoi ya Doudou ki oleka na émission ya PDT? Bon PD ninga za na tango ya Doudou vandi ya zo calculer Doudou comme mobali. Na ye. Et pas za ota ya dina babozi. Oui. Yo tala kiti. Na teli yango na bime. Et puis on m'a lobela Doudou lo banana. On m'a marqué. Ataki tala chaki doucement. Oui. Donc c'est interdit. Ya Doudou. C'est interdit. Abima place au pas. Bima place yo. Oza homme marié bima. Koko kota na makambo tenga na petit na yo et puis na boy na ngo kadela ga ko donc boyo kadela ga papa. Aliga betaka pour vous. Ah venez dans ce qu'on a vu tout mais. Nanga sa pelote nanga mitika ga oza vie nanga. Nanga sa elote. Na même ma top na yo tike na tournage mo ya Bellevue Kandi et Bellevue télévision na beau marché na voiture nanga. Na ma top sera na va na lemba. Pour ngana Doudou rankine umeli et umeli là marché de kutani en tout cas il y a Doudou kan na lo babusi na lo mabe ayo lu kan na ndaku lobi
Velara Doudou Soupou. Bima la place au Natangelo de chapitre 4. Chapitre 4. Doudou Soupou, chapitre 1, verset 4. Et Lobi, un homme marié ne peut pas passer dans une émission où il a présenté pas ya Pédoula, à l'occurrence. Et puis, chapitre, verset 4, est Tanina Komba Pédé. Et à Koki Konekana. Et puis, chapitre 4 est précisé Pédoula, les Kéchou. Et le bami est comment mi? Oko le kanayo et pas M sous ta Pédoula Moura. Pédoula Baresi Matama. Et commis Penda interdit à Koleka pas Pédoula les Kéchou. Et Koleka te. Pour la nini zo pekisa. Quand on a verset 4, tout qui t'a mouké sous. Quand on a verset 4, on a tellement sauté. Les Kéchou aloba. Azali ex-ya. Comment il s'appelle? Dacosta. Dacosta. Aloba li sous Azali ex-ya Papa Diego. Confirmé. Cela permet aussi à l'Ekechou à commissario ex naïe. Donc, réserver foyer. Au moment où foyer, il y a Dacosta. Madame Doudou Soupou, ça la keba. Maman Doudou Soupou, en tout cas, ça la keba. Pour ça la émission pas pédé. Nanda Kunae. Ma belle souya. Avant, à l'ambila bango. Et puis maman Landela Doudou, est-ce qu'il y a Doudou Aliaki pour va péder ma casse na bazakara? Landela Doudou, est-ce qu'il y a Doudou Aliaki? Il y a Doudou sur notre dévoilé ma campagne. Ça chapitre verset 4 m'était loba. Limbisa, verset 5 pédé na tangaki. Tout changé. Le gars dans verset chapitre moussous. Livre moussous. Moi on a tout côté dans le livre Thérèse na apprécié. Ouais. Mais avant ton quota, il y a un quoi benga à tout maman Sarah, est-ce que au début bateau basi saka ba posoko kwea ezalaka pe na sport moko babengaka yango na kombo ya bajoueur babengaka yango bajou baku babengaka yango bajou tombe jou tombe sport jou tombe sport bakata yango jou tombe sport. Ouais. Et ça sport et ya mingi pona bateau yo matama elinge koya. Aza obligé moni batu musu bazala matama se comme koya ay comme kota. Neti se on a biso Thérèse. Parce que matama koya e sangana na ba veine ya baku. Yango comme ça. Et sangana ba veine ba baku, soki ce quoi qui monta produit et comme vert. Il y a un rouge bordeaux. Thérèse Yaka. Poussana. Yaka tia ozo bangani Thérèse. Quand ça tombe bête. Yaka. Bolinga na déjà pesanga suite te. Nazaki ne jour ba to ndeko landa makamba iskoke yo ba iskoke. Yo posa ki no nzoka la vidéo la pata baki. Ya msibete la biso. Nazaki pepe ne mais na bisa ki ton tozala ne na sena biko la takaba. Ba liputa yo fula traming ba gorgeon. Okomi dana aja ba gorgeon sukara a. Ozana on gêne mais au salagi makamba be trop ba produit banini et babysi. Dena elio RM Light. Mama Sarah, oh, le bagage za pona ko chogolinga bima. Net na ba moi bo monde ko tambola jour wana. Fara pa ko lango monde akoma. Kasi na zwagi no nani RM. Teso na zwagi RM ngana zwa ngona memela ye apakola. Tala na ba vidéo nyonso te rouge bordeaux za perruque né et influencer l'homme. Ils avaient par rapport à stress à journée, mais beaucoup eu stress à journée comme bima na vidéo on andeni. Thérèse chapitre 1 verset 17. Et le biboyi. Moto oyo akomi kokwe ya matama na kingo ezebiye. Par rapport ya leki na ye Belleville, azana nous en forme. Ezo senga ye. Apakola biloko yo. Na kombo ya RM Light. Oyo ne bozomona ngo ezali kaka pona kopakola pona bato bazal pe na ba Thérèse pe ba non c'est pas na so nango ezali pona ko oli apesona on a fufu atana ni bana ezali so kitoko ça sent bon waouh etika na tanga no chapitre 17 chapitre 1 verset 17 pardon pona ngo ndi ozo ngo distraire mafuta oyo RM Light ezali pona ko permettre maman na biso Thérèse akoma na teint bien mafuta oyo eza soko lingo bima
moi eza makasi zo yango pakola ne longi et protéger yo elongi zo betaka na likola eloko tango kozonga ndako osukola elongi ovandi calme oyo vraiment ndi yango jour wana komaki mauve soki rouge bordeaux nde saka zoloba so eza mpona yelaki eloko te oyo ezali mpona elongi wana eza kaka mpona Teresa ye moko te eza mpe mpona ya sisi marche poulet cuisson poulet ezali mpona baserno ebimaka awa moustache na batache mwa mike batampo ya sisi oche baawa nyonso oche serum oyo mpona bakentos ya sisi namonaki video na moko awa oyo ozuka mokie opakoli boye 2-3 jours RM Light elukeli yo solution avec Rachel Mukuna savon oyo ezokipe te oyo ezokipe te ozala pembe ozala mwindu ezobimisa po kitoko savon 1 kilo oyo nyonso bomona savon 1 kilo donc soko osombi yango kosuka nango ata inani kozala mpe presete lokoso tosuka nango mpona mposa beurre de karité nayebisaki otika makambo ya gabi te ya gabi atala ndinga ya kozwela ndinga ya biso moko tosombila to baleki ne tokoki otika ye na ndako nalingi te tokoloba esuda ya gabi totika ya gabi avanda ya na biso ya gabi libisa baleki lao to baleki lao oyo eza mpe kaka beurre de karité RM Sport yango ezoprotege mpe na ba moyi ezobongisa te na butu soko lingolala opakoli na nzoto sembe omoni bato mosusu bazaka nzoto ekomi kubuka mapakola ya mafuta le Saint-Valentin na Thérèse na préparé l'hôte pour na Thérèse bébé tokutana na benga Thérèse na bengo toza na concert à paradis on a pourquoi to bina banzemo na saba kala ba c'est un succès oyo nde crème lait de beauté eza solo kitoko sona ngo nazo sepela surtout bozomona nde nazo fungola ngo beza pour na sepela nango ba mama boza partout na monde aux États-Unis na France na Norvège na Belgique na Suède partout na monde place bozali mafuta yo hormis ba black to sala eza mafuta moko eza très sérieux très efficace soki obengi tokotindela yo numéro place okozwa yango okomona yo moko pe bato bapakolaka yango na kati ya WhatsApp business wana batie na bato bapakolaka na ba avant na bango na ba après na bango mafuta donc eza mafuta moko ya kitoko ya kosangana te wana ezalaki chapitre 1 verset 17 verset 18 Thérèse na verset 18 et le Bible na chapitre 1 pona nini mama mukolo kolukela mwana muke lokola belle vie makambu wana ezoko mama na chapitre 1 verset 18 na verset 19 elobi botala Thérèse ya malamu ojino mopongo yo kapala chapitre 18 elobi botala Thérèse ya malamu na be émission elekaki alobaki soki leki approché ye aza mobali a affronté bakokende na bango ata mwana camarade nanga et bongo soki na yokaki elengi wana verset 18 Thérèse ya moto oloba bongo mbala moko na verset 19 et bimili biso sko Thérèse ya eloba pona nini koluka gelo kimbimbi pakota na liste ba pacha bon ndesika po mizali na verset 19 ndesko ezobima pona nini Thérèse ya koluka kokotisa gelo kimbimbi na liste ba pacha ndé na verset 20 et bandisco teka on est dans verset 18 car et bandisco kotanga sikoyo bakombo oyo Thérèse ya tanga verset 19 ka kelobi boyi na première tirée Thérèse ya anima ke abota na dudu supu homme marié na 19 Thérèse ya anima ke iro mwana ya bato ya moins de 30 ans amema ye na voiture et bongo soki na yoka ki elengi après tournage wana kaka Thérèse na verset 19 kaka awa po tokota verset 20 Thérèse ya lisusu alobi adana fendi pe baza mibali soki ba affrontenga et ko sala pe lokote po baza mibali naza mwasi bana batu bana moins de 35 ans yo maman mukolo za na plus de 52 ans 54 ans o lobake ba affronter yo boyo ka verset 20 et lobeni et bongo Ernest Tumba
Voilà 20, tu as tout une question. 20 ans, tu n'as qu'une question. Voilà, tu dois répondre. Là, et puis, tu dois répondre. Et puis, Bible, il y a quelque chose, ça va piéger belé. Mais, tu as la mitame. Mais tu m'oublies pas. Bon, on a une question, on a versé 20 et tout. 20, c'est quoi, tu as une question, et bon, en tout cas, il va. et puis, il est temps. On a sauté 20. On a besoin de sauter. Tout ça, voilà. Tout ça, on a 20. Et bon, Ernest Tumba. Question, ma bébé Poili. Il y a une deuxième question, on a 20. Et puis 21, et tout le monde question. Il y a un budget d'attraper, les 20. Et bon, Marco Sakwaso. On a 20. Marco Sakwaso, on a ah, t'es bon, Chapelet. On a 20. Chapelet, pas kotaka. Na 20. Na livre, bon, vous m'avez un livre, livre Thérésia, chapitre 1, verset 17, nanou. Boketi na 20. Na 20, ne bino pe pour la question, bon, pe ça nous la réponse. Pardon pour trop, c'est trop. 20 ans, continue à faire la boîte. Donc, na 18, na 19, à Luka pe Gelo Kimbimbi, azala na kati ya liste. Le baby na 19. Na 19, allez, na 20, jusqu'au 20, il y a tout ni mituna. Ah. Ernest Tumba. 20 à Tangi Pekomono Awa, tout ni biso question. Chapelet. 20 à Tangi Opeawa, tout ni biso question. Gelo Kimbimbi, yo na 19. 20 les autres na 19 les autres na biso Awa. Bon, tout qui est dans le chapitre 1, verset 20. Ah. 20 coups de préciser. Na souka tala. Bo tout na pe Gelo Kimbimbi. Pona nini Teresa Cheka Kakombo na ye. C'est qui Gelo Kimbimbi pas à la kana liste. Point d'interrogation. Gelo. Gelo. Ah. Na moni Gelo photo bien la privée. Tobe la privée. Bon, et monsieur Bandi. Bible est pour s'arrêter. Et monsieur Bandi va s'arrêter. Ingénieur Josué na régie. Fais ça biscuit élément. Saratola TV. Voilà, cher internet, cher ami. Ngai ndeko na bino Teresa na eko dénoncer bato mabe po bakomi ko poursuivre ngai na nzela na ngai na zo tambola. Ba eko landa ngai lobby chance na kendaki ko landa makambo mwana na parquet na fondaki moyibi oyo a estukanga mbonga voyage na zaki na répétition te. Tozaki na rendez-vous lobby na procureur. Tukendaki ko kutana ne pona makambo ya moyibi o mwana yibaki moyibi ayibaki biso mbongo a estuka biso. Bato mabe bayaki place na ngai na répétaka na bana. Première fois mutongo ya mati abandi ko filmer chef nanga moni ya tuni o papa ozo filmer biso pona nini o te na o filmer bino te nazo luka sali sika ya ko répéter chef a bon sozo luka sika o répéter o yo kute na jurant ya place oyo a opeso place ya ko répéter moment mo chef nanga a déplacer ko ndira kitaki na se o bazana tamo bazoka repos mutalinga mela mai mutalinga sala boui du coup tant chef azo mata amoni Gelo Kimbimbi, caméraman, il y a famille on a de l'autre côté. Ba leki na ye ba kei côté à toilette na biso ya salle oyo to répétaka. Abi mama ba umela ki kuna na kati vraiment. Lo ba zo sala na yebi te mais na yebi Kimbimbi très bien. Na yebi en tout cas na ko dénoncer na batama be ba komi ko poursuivre na banjala na lekaka. Soki boya besoin ko funda nga botindela nga convocation, avocat na nga okende ko samba. Ngai pe nazana ba makambo na bino pe kozana oya nga to ke to sambi biso nyoso ensemble. Botindela nga batu te na ko dénoncer na bato mabe soki na zui problème na nzela na ngai pona moni déjà mutu oyo ayaki wana na bi place awuti na moni déjà mutu oyo ayaki wana na bi place awuti donc soki lelo na zui problème boyebi déjà kombo na tangi awuti place nini voilà yango ina ki ko dénoncer na bato ba osala bato mabe lelo na lobo mona nga ba kidnappenga po eza eloko wana boko mosele comme lokolo enlèvement boyi bo enlevenga boya na convocation na bino ngai pe na oya na porter pe plainte côté na nga nde na moni ke komi boye to ke na ka bino porter nga plainte na pe na porter bino plainte parce que ma finga ebele ezali na chaîne na bino o bozo koma ya famille na bino wana bazo finga nga kuna na kati ya chaîne wana nga lokwa na finga ki bino pe bo finga ngai bino bo bema ba preuve na bino nga pe si na enregistre ba ma finga wana nyoso na kana ngo un peu c'est tout na zo sa vidéo na nga na panza na ba chaîne nyoso ya YouTube batu nyoso ba mona na komi ba komi kolanda ngai na batu na ebité na komo tambo ani kenge parce que ba poursuivre nga na za na bana na nga na ba koko na o na zo ka charge na ndaka batu na futaka bino bona ba million na bino
o bo futa ka monde entier ba fingela abino bato nga na sala ngote yango lelo na dénoncer na bato mabe o bino bo tindela nga tant on attend déjà combo ya Gelor bobi parce que Gelor awuti na site nini asala ka place nini voilà on a ko dénoncer yango na osala pe ba vidéo na ka bolongo na ba chaîne YouTube nyonso ba tia yango ba poster yango ba comprendre bato ba komi kolanda nga na sima po ba enlever nga le so ba kidnapper nga bana nga ba moninga ite le so ba kidnapper nga ba moninga na bungi ba ke mutu intel nde mutatindi bato ba enlever nga parce que kombo na tangi ba ebi chaîne nini awuti. Merci beaucoup na lokola lelo na zaki émission na chaîne ya Emmanuel Macron yango moni na sali awa lelo so na sala ka awa na roti na ba chaîne nyonso différentes pour na ba poster. Merci beaucoup. Saratola TV. Noko. Na banza Olandi Theresia. Na bokebi nyonso. Theresia na uti kotanga livre na mukanda ya Theresia chapitre 1 verset 17 à 20. Mais na qui passe maman Sarah. En fait Theresia na mon on dira peur de raison en fait a commis au luka à qui a s'accrocher. Theresia elle a oublié qu'Azali collègue à Belleville. Biso toi collègue à comédien té. Biso toi ba kamana. Biso toi ba collègue na bango té. Biso to kutana na bango ser boni yaya boni vie boni c'est fini. Toi na ba respect au to pesanaka. Mais Theresia azana respect il faut ils aller comme retrouver à la réciproque et pas de connaître to leki une belle vie. Comment Theresia peut se permettre à Goloba que batindi bateau ba côté la yé nanda ko to ba landé na répétition ba bomaye Belleville atindi moto lokola Gelor Kimbimbi. Non koto vanda na wana. Est-ce que lelo so mutenga sala nga Sarah mabe a sala ke tracer ebana? Jamais. Theresia point ni okota na jamais. Ça dit kanoko. Alors ba Gelor Kimbimbi ya kuya ko kota na répétition. Et puis Gelor aza muto yo yebi. Oyebi très bien. Est-ce qu'à Otinda Gelor? A Otinda Gelor. Yo moko ko tambola na nzela okoma na méfiance à bateau même au bateau monika bateau momi balimi sa to ba oya vers yo na démarche moi mabe okoma na méfiance oyebi na minto na internet na yindi saki mais ko loba ke Belleville atindeli yo Gelor ils a passé mama Sarah moni Belleville wana aza na motema na yebite nzamba sala mutu en fait aza na motema na biso Belleville aza na makambe belé akimila yango na bisa bande ko to sambela pona ye. Belleville na makamusu sa bata ba théâtre sura bimisi yango na 10h 1 minute théâtre kufi bato nyonso ba koti ba ranki na bato. Imaginez que 7e bagarre leki na TV lobby a bombisa ba voice moko et pas Belleville. Ba voice ya Souzi avant kufa. Makamba sola na 7e bagarre inga ifasango a jui conscience obina bombisa ayo bombisa ngo pas Belleville. Pourquoi pour na choix à Belleville? Parce que ayebi et puis ba comédien ebeli ba yebi pe ba yebi et puis ba comédien ebeli na selo moko na cause là na tourner pas Belleville je appelle ça $150 na frais de régie na bon transport on est cause même chose à 17 000 sur na frais de régie $5 et ça linga déjà à peu près $10 donc on a foutu transport na zonginda ko bana ba sombi pe mususu ata mapa ya melatina tant le temps que na tournage mususu place dans au moins 50 au moins 70 mais bon Belleville pesa nga atika nga la tourner film atika nango so na tourner 4 films na fin du mois a mselinga mbongo nga nyonso so ezaki 600 apesa nga 600 pour ni même ba comédie ba comment na confiance au yeba ke merci melanga mbongo nga tie ko kata 10 tournages pour nana idée na celle ngolo moboui yebetanga ozoka mbongo nebi fona pesa peut-être yams mbongo ya 10 tournages na pesa ça $50 donc 10 tournages ça nga 1500 bengi mais fa ko mbongo sala mbongo wana no zongo j'ai dit pas de problème j'ai dit yo 1500 non so ko bibo melanga mbongo temsu ya 20 tournages 3000 OK somba pas moi ta na bible yo tio kanga motima 20 tournages on est en 2 mois 2 mois et demi. Pour tourner dans nos 20 tournages, on récupère un bon nom. 3000. Mais c'est quoi,
Tant qu'on va à un niveau à Rosa Biloko, Bakio Bombisa Belleville. Tout va jouer ma cambo, Bakio confié par Belleville pour comprendre que Belleville a monté ma monnaie. Ba comprendre que Belleville a monté yo a problème à bateau. Yango moun bakina rumba. Thérèse elore esala epasi pona yo kanza makambo alobi pona Belleville. Belleville o sale mabi. Or Belleville azata na temps o sala moto mabeti. To yebani pi bata théâtre ba yebi. Ngana vandi na Belleville trop te. Ngana Belleville to vandi te to vanda to l'exa journée mo na vandi na Belleville. Na sala ngononte. To kutana na Belleville musu ya ba 30 minutes kaka 40 minutes. C'est fini beaucoup de temps vite fait beaucoup de na bino ki makamna e yo makamna soit em sunga na kina na restaurant na kolia em suna 18h na moni pe na restaurant ah merde ni bien oza bien ah mais wa kabelo bata secret na compte nga ah merci beaucoup e yepe na esili ke acha na mutu na ye ke na minute yo make camarade na nge komi yams e ate camarade neza musala bato ba olinga bazo motema mabe na bango balati sango Belleville anata na une seconde au sa moto mabete bango ba yebi Belleville bien ba uti na ye kala lelote et puis tant que Thérèse alegi na TV ba Belleville atindi bato ba salema ba mona gelo kimbimbi ba comédie ba seki ya ko sakanati ba yebi ke Belleville okoma ba yebi ke Belleville okoma na niveau wana impossible mais ba yebi ke si la okoma na niveau wana ba yebi au moins neto saka ba émission totuka asila motemi suka kaye ya dégrâce ba tunde ba bisa ke so fundi bango comme soit so payo yango so ite me nda funda biso kala mutu de azwa courage obenga bato ngala yebi o yebi ke bato ana ba bato nga obenga bango pa funda nga ke bopekisa sara wana osela nga be mission na yoka kazala na bino obenga partout. Voilà ce qu'on benga pour ana possibilité au funda ti a mona sona bina funda et en fait ils ont succès la nga e kaboli na bango ouais funda ati ba mo echi na ba limite mais to yebi ke na ninge ma logique même nga mo kutala na serment au théâtre longtemps en communauté mazara pena sila ayi sanga yams ayaka fikin ayi te soka ka sanyo ni ga msuka divers na e mais ça vraiment mutasi là en tant que communauté et puis sanga yams oyebi que si la ligne côté il faut faire très attention si la ligne côté ngana yi ba camarade ngana yi to saka msamo te ya za muta maboke nga za mutu koto ya makamna nga ba analyse ba émission nga ayinela nga nini ya kama kamutolo ba na TV ne chake ya cheke fa yina nga ko tala sko mam Gabriel asala na kombo a Belleville ma po mona Belleville ke matanga sila ke na matanga sila sa ke na matanga Gabriel atamba mote akina matanga ba atamba la moko te même moi nous dati ba ya igo salobi na émission moko na okipasi abi. Est-ce que pour Belleville kabelanga sandre funga na la Belleville na télévision est-ce que ngana yebi Belleville lelo Belleville no la biso na matanga na biso na ba selemba o na ba kanluka kuna likolo kuna Belleville yola na matanga na biso na kanluka biso dadi de son vivant alanda Belleville na matanga ni to biso bato to tikali bandi kwa ya dadi to landa Belleville na matanga nini déjà ata ana centre ville na ba Victoire na ba ngiringi ya bayakate ya ndenge mona oluba Belleville na matanga ba comédie fait ba yebi ke Belleville za mot ba yebi ke Belleville a monté ma malamu ba yebi ke Belleville a vraiment monté à malamu yango moni Thérèse o le kana TV Thérèse ya moto mon côté a rokyo luka a enlevé moto et puis a yebi atindela ye moto ana aza victime ya enlèvement batindela ye moto aza ka poche ya moto azo linga ko enlever impossible impossible Thérèse tala asime makamozo sala na internet c'est comme un niveau si la wanga no parce que si la comprendre que yo nengo za wana o comme ce comme mi sepe charge charge comme nini charge comme ya ba chroniqueur na ye ba ese ba mida banani ba finga na bango ba comédien ya ko wanga na e bango ba finga na bango mama ya ko wanga na e bango mais comédien ko finga comédien te oh tant que Thérèse azolo bana audio que nga na problème na binoti na problème na Belleville problème ezaki nini oza na ngona Belleville pour Belleville tinda bat ba yoluko na ndako to ba yoluko na répétition et bon Belleville ati bon ata soki mutu ngwa linga tinda to mona ata ba politicien o mutu moko ba enleva ki ba azana ba pomona politicien ezaka na moi
Et tout les à la place à répétition en plein air, bon, et puis à Gelo. Attention, on va bien Tinda Gelo qui nous a la mission Mouria Thérèse. On tient la répétition. Est-ce que Nara Thérèse est en Bunga? Thérèse a non soula, fia baba, maman baba. Maman baba. Maman ba terrasse. Donc pour nos joyeux. Ah, ça en a terrasse? Oui. Ah, ça en a terrasse? Oui, pour nos joyeux, c'est facile. Est-ce qu'il faut au-dessus de la moutoua qui est en répétition? Jamais. Et puis, mon tout bon, quand mon tout ma base à cible, vous filmez à tate. Vous gagnez à ta photo. Pour ni bokanga qui était beau simbisi na mbila. Beau simbisi na mbila. Non, non, tout le monde on dirait assisté à côté de son arrêt pour filmer. Il y a ça qui m'a sauté. Il y a une idée dans les alaki. A créé, en fait, nous avons créé buzz na imoko boui, mais créé on m'a bé parce qu'a créé na combo ya moto. Ndé m'a bé ngona. Et puis a créé on a combo ya gelo qui mi pour ba ibi ke gelo azara na belle vie. Gelo peut apporter Thérèse à plainte. Té ngana na roibisa. Na roibisa gelo ba koma na bango kuna ti bon. Eza ba ndenge Thérèse ya ke na gelo. Est-ce que bi ke ba sali de gelo be mission gelo a cameraman. Mana moi si ana banolanda qui est pas de mer. Nalandi et pas de mer, Nalandi. Nalanda qui est pas Prince Luamba. Aleka et pas de mer. OK. Azaki très clair nana moi si nana bana nana famille nana belle famille. Comment tianga na miniature le quoi kidnapper. Ya muta TVT. Moi netinga na fundara tepo biso na biso pour na beto babal. Vous comprenez? Babu portant boy tata. Au sali AVC. Mais ce qu'il y a un caméraman a yebi makambo. Depuis chaîne à salaka ya be mission ta za chaîne ya film et production. Azo mérité miniaturité. Voilà. Voilà pour un respect nae Gelor a se décidé basambana Thérèse. Moi j'encourage pas. Bon, Gelor ça dépend moni, ça arrive des fois batio na miniature au salé le côté, ça arrive des fois batio place boy mais yo vanda nous calme. Tigela biso charge wana. Tigela biso charge wana biso mo mato vanda to ni ataki to kopi o sepela. Ah, biso wa police ne to vandia. Yatika. Atika. Atika funda na ete ko bana eba ina nga yo lo baba tika. To, maintenant na minute to terrain o to za so afundi on dirait et côte ça va limite. Eba yo lo baba tika ka po yo so comment o cha Thérèse ya misu tika ka. Monte au bail au rapport. Bon, là, il y a un côté la love. Oui. Bonne fête, mon amour, fête de Saint-Valentin. Thérèse Anna. Bonne fête de Saint-Valentin. Je t'aime beaucoup, mon amour. Et dimanche, tu as eu boké na nganda boké. Avant manganda ya là. Hein, chérie. Juste côté le Picasso, quelque part, on a tout ma boké place wana. Après, tu côté le Picasso, tu roules na biso kuna to makana tongo. C'est bon? OK. Réunir ngana pas chaté, il faut yo ça là, ngana na moi moyen nga. Ngana lwa ba banani ba pesa ko elengi te oyo molo ba ke boso na ya elengi. Elo wezo pesa ngakanda moko. O comment niveau na ndeni? On a bien tes voix claires, autant que comment mi bali na yo, autant que comment ba ada na ba fendi. Ah Thérèse, o bambinga esprit hein. O iro boso na yo ba gelengi. Allez, ngai na yebi teke yo botana dudu soupe. Allez, o yesu na TV, dudu soupe vena ngalemba. Mais tu dois beto hein. Na yo kango bien o abeta ngampani. Yena Thérèse bazala soute. Sui ba bota ya sui bazala le soute. Pour dudu de ya balade. Dudu de ya balade so ngana zana Thérèse ya na moni to na vanga na Thérèse na moni appelle dudu koti ya Thérèse na ko funda dudu pas mon c'est c'est petit ça mobile na yo a tout déranger mon na ba appel. Non, c'est ça bien pour la moine. Mais moi on a des responsabilité né. Non, on a responsabilité moi. Atinda te. Atinda poani ngamo mwana ya dudu azafe na ngabo sona bokolele mwana. Mais Thérèse mwana Thérèse na Thérèse yemoko. Mais nga penza na monde eto suka ana bemission Thérèse na. Thérèse ande a ça la fait non qui passe. Thérèse a bambanga esprit a kitsanga fort. Comment moi c'est moto koleka na TV lo be boso na nga yelengi. Ça veut dire ngana na possibilité on peut se lengi on a té.
okolo ba bongo to le yo lingi mama pasha supporter te bon maman balinga ba pasha ezaka na recherche ya elengi bo chose ya nanga skungula landa sunini ata yomo bukitoko te intéresse na sipelte iro tam susu iro ata petit na ngai na habité mais eloko nga na confirmer makambo en fait na confirmer la pensée na ngati mais lo Thérèse alobaki iro pa mobali e bon soki approcha kinga na matin na voiture na yoka kelengi eloko na ndesala nga pasi e katanga i Thérèse na biso vérité wa ba guna nga ba degré moko cha idete Thérèse noko okomo yo sa love na bino apado to kotina dossier mususu to changer sujet akomi ko regretter akomi na ko sa azua famille bota bo mona noko na bino te Thérèse na ba guna nga na zakala te ama ba guna nga Thérèse na ba gris alama ba guna nga mupongu et puis avantage eza na sombelo gamu mubimba na vantio na palais une semaine olambela nga ba fungwa o ba cha ba dongo wana yo ba kola ba plan tango to bima no na nzela basara batiki ofinga o batiki ba makamba ba matama koya ba misisa ba teint ba grippe ba rouge wani o ça c'est ba physique ba sport ni on saliti non na besoin de former on na lingi wana ba sport ni on saliti ba gabe sport ezali o ça c'est pe gabe sport na c'est gabe sport yo le kwa dana ndeza dana taille normale no ça c'est fait sporté bon marche poulet na ko salisa ngote mais na ko c'est sport c'est belé musu na ko tanga non c'est sport belé l'essentiel les attends au vanda ko pona kingo nana maman na matete bango ba traiter malade ya kingo mundi wa kingo ko ya bongo il a produit sikoyo ba chaka ba citron na tangawizi citron na tangawizi allez ba juste citron na tangawizi na baso pakola ngo so na banda Thérèse une semaine pleine na bongisi et puis non comme moi et le réseau les grands comment Thérèse en fait a comment na degré yako nima en fait a comme une possibilité ça peut clair ça n'est pas tranquille alors bah qui a ça moi si il y a pacha ça moi ça banal maintenant maman Thérèse boy Thérèse faites très attention au monde à lire makambo ekende na olinga te ba publier moi stanga na olinga te Thérèse l'interdit yo faites très attention voilà qui passe mon sending au stressing chaque jour comment stressing chaque jour mon sending Thérèse il va nous clair on va doucou pour papa moi na yo comment obima penza moi c'est ngai moi c'est ngai deux essu yo bomba te love l'autre dans un concert na pourquoi na l'autre dans un pourquoi la concert c'est quoi l'ipsa la ta gorge te na butu soit chef de te makasi moi na te tu n'as que ça piège pour seka la c'est belle de changer sujet au fait masola moi stanga qui to côté bande réunion n'a informé bino lelo le 14 février à Saint-Valentin tous un concert ya papa Diego Milito ba amoureux na ba amoureuse tout bato to balinga ma bolingo to ya koyoka banzemba bolingo to ya vraiment to ka banzemba bolingo na kasavu buso dibaya non ya na Thérèse pour demain pas tout ka makasi aux alins na so ina ye cameraman na rozawana a filmer na Thérèse te et puis so na monika yo na demain bovandi côté kuna na dona ngana créer be message na ngai na Thérèse na ngana ndenge na nga to sai mokili na biso to bida banzo papa Diego Milito beta oyemba kuna ba boule ba beta banzo ma love belé non quoi que kabu na kenda na ndima pe the time is money et le là on peut nous c'est bella te baba tiga noko omoni so mo inde ona mobali bozaki nzela moko ndekwa akimoke mpanzi na ebite soki balesa ki ngombe so khali akini bon bande ko prier pour na noko ya ba prier pour na ngapo ngai na ebisi bino vérité na koya na bolingo ya Thérèse
Teresia na osombele biloko pour na longola ba tampo eza awa na ba oeza na maboko na longola ngo eza insulte te biloko ezo soigner ten ya mwasi pe ya mobali après nde bolingo na Teresia toyeba nde yekende mais lo on a sepeli na Teresia te eza kata ngo lobi ke mwana na hero aza mobali ako affronter yo e bongo so oyoka kelengi basa ben grate baza non quoi mama tokota si je me suis maiti ya milo miniature ya milo mamo seka na yoki yango natali yango na tongo na ba 10 heures ba matisi ma milo mamo seka na grand frère ya mama Moseka na miniature selon bango bato ba matisi en fait na lo bango sérieux bande ko nyoso bo na internet biso bato to sa makambu faut être prudent aujourd'hui ngoko hotel biso ba chroniqueur pour na minute boye ba ke makambe ko mi décan donc soki ba na lo bango à chaque fois soki ba kutani na arme na nga ba ko beta ngai ba onyatanga ba obikisa ngati sans plaignant par contre biso to zu ba arme na bango to bombaka to protéger to bige oyo eza na ngoka ba guerre mo internet mais ba publier ndeko mo matama awa ni awa to zu yango to bomba yango ti beta saloté sala pelote mais soki ezaki ngayams ni le na sambo na internet ba filmer mama Milo na mama Moseka na grand frère ya mama Moseka a uti Lubumbashi a uti Lubumbashi aye formation na bango asala kana ba organisme wa minene o ezaka na monde ba ye formation na bango ndenge ba ye formation atelier wana azana hotel mo azovana na ville abileki na Moseka yaka kotala ngai ne mama Moseka ayebisaki pe comment ça s'appelle Mamilo parce que ayebi Mamilo parce que en fait grand frère Mama Moseka ye muta bokoli mama Moseka na ndako na ye na njili so na masina donc ye muta bokoli mama Moseka pour Mama Moseka ti donc ti Milo na grand frère ya Mama Moseka ba yebana eza parce que Milo et Mama Moseka présenta Mama Milo qui est au grand frère na bokolanga c'est par là que né Mama Moseka Mama Milo yaka koyeba âge Mama Moseka c'est par là mais chose grave chose étonnante lobi bakendaki aye Mama Moseka bisi Mama Milo oh kutu yaya za awa nde Mamilo abi le quoi yaya za ana mona ekala mais manga pena ke kumuna ye nde bakumba maki wana ba kiotala yaya tali awa moi to vanda izate biloko iza moi o wa groupe so musuto liaka e simba tenga na pozana le biloko muka ya bio to bimande ba bandi ko kapasa ovanda ba ki se retrouver na ngwasuma kuna makele izate bat banota match Real kota la match Real kuna bakutani kutu na fiston sai batali fiston sai ba solo li pena ye a présenter PA fiston oh ya c'est bon aussi nzoka moto moko zaki pembeni wana a filmer Mama Moseka na Mama Milo na grand frère Mama Moseka atindeli mura kotinga atindeli mura zui yango amatisi yango na live pa ya Mida nde Mida zui yango abandi kochela yango makelele bakangi Milo na mobali ya bato andako bakangi Moseka na mobali ya bato andako na Milo mwasi na ya zawa pia ya awa regardez moi les gens bato to vivre na bango donc ce que komi boye boza la prida pour ba filmer papa ndongo ko hotel maman ndenge zo bima na hotel uzana infidèle pas mobile no bato ba yebite mura tonanyo malheureusement que c'est pas notre habitude mais to zwaka ndi ba précaution ba ti ba sa analyse wana ba yebite que oh bazaki na Mama Moseka ezande grand frère ya Mama Moseka bango bazo benga siko mwasi ya papa wana papa bisaye mobali na yo kuna azana Mama Moseka na Mama Milo ba oliantaba et puis moura na ba problème belé est-ce que moura bi ke bobo kanira kai
Est-ce que Moura ebi que des choses pour na kanyela gai? Est-ce que Moura ebi que ba comédien basé belé ba kanyela gai oyo ye a s'affiche raté? Moura lelo matanga comédien moko be Moura oya. Place moko ya en plein air, ba activité ya ba comédien zo salama Moura koya. Moura régler ba union son internet. Ko régler wana ngamo na funde zate. Mais ngana obeta Moura na compte sa bobo. OK. Je peux voir qui ça tenga na kuta na Moura place moko boye place ba basé belé na obeta ye po afinga bobo bobo a grand frère nanga. OK. Na obeta ye et puis tant to comme na l'état na bimisi ba vidéo na bi ye afinga grand frère na biso za na poto aza PD abimaka na ba PD. Ba mutuneti Moura place attaque na kuta ne partout na obeti. Non, obeti pour na compte avec na bobo. Et puis, il peut-être que comédien moussou pour ça parce que alors ma belé on dit va comédien ba banga kaye. Pour ngali na mamba fundati pour internet ya mamba fundati. Pour ataso fundinga, to fundi Moura, suka na ngosenga kaka pardon. Tant on sengi pardon futi amande abimi faut on dit bibotu. Le Didi. Faut biso to ba bibotu. Soka juive ma bibotu a mobali pour ya za mwasi. Tant on reçoit bibotu a mobali. Ne vous permettre de comprendre que Anna Kenda est mabi. C'est fini. C'est la honte comment vous avez famille à bateau exposé, il y a un bateau bouillé sur Internet. Et puis, il y a un moto à filmer Kinde. Moto à moni bateau à fan de Azuida au filmer. L'idée c'était quoi? Et puis maman Moseka, maman Milo, notre grand frère. Bakani Sabe. En fait, ceux qui moto à filmer biso, ceux qui vidéo ils ont là qui ça, qui ba ozo biso liboso boye. Faut que mon film soit dans les bossos. Les bossos n'ont papa donna foyeba. So il va filmer sur la aile droite, vous comprenez bien la aile droite va faire que Zaki Batou. Na aile gauche, vidéo moué là qui s'agit et filmer li oyo et bando ou dans anglais bouillé. Vidéo go là qui ça. Après vous mettez au repérer de Koana, vous mettez au repérer même dans restaurant M so ya Gawana, so ya Gawana, bato la précision a été. Bon ça la recherche beaucoup mo kende kuna mikolo ti bokozwa c'est fini c'est la moindre des choses parce que bokozwa ya bato ayima ma miniature té ayima ma internet té azamuta saka makamna ya l'état aza grande personne na makamna so l'état comment bokozwa bo afficher na internet na makambu na bino buzoba intérêt zali bon nuire à la personne donc idée na bango za mo se kayibi mobali ya bato. So basé na précision te ba aza mobala mo seka to a milo. Yango moni ba belelika mukolo mobala ya donc mo seka azala ya milo mukolo mobala ya. Voilà. Ah, merci beaucoup Noko to komi na suka vraiment émission na biso. En tout cas, merci na batunion sto bolandi analyse na biso. Je pense que ba le concerné ba ozala awa to ozana bango. Ouais, ma milo na mo seka. Ozana bango awa. Et na bangonde to mekapina ko sola makambango bien et puis pour na ba précision nyonso na peut-être non quoi est-ce que dans moi message à suka ezaka to ça la RM light eza mafuta savon biloko ezo pesa ba teint kitoko pour na ba cancer pour na ba tache ba kentos awa ndenge sala boye si ba biloko kaka siro kaka pour na monaka mama mwana nga na pesi mbote place azali autaki alors c'est pelaté nani Thérèse a pas c'est pelaté ah bo Thérèse nga ye Thérèse kutana ba ex bela to tanga bona komunga tanga mama mwana nga boya ah Thérèse silika soko silika to vivre na bolunga concurrence mama mwana nga tanga yaka na mona kai abandaki ko kopakula bablo mona ba kentos aw ndina yebisi be bandeko soki pe opo kozwa peta mama mwana nga natangi communauté pour to rappeler sauter azar na France soki po kozwa temps mama somi pe o soignera ba kentos et ça la bien ma photo yo et voyager qui n'est partout si na France ezoya na Belgique ezokende. Je salue mes enfants Yasmine Yambeli Ungomba Yalula et je salue aussi mon garçon Yassine Yambe Bolangala. Merci beaucoup na bande retour bazili ba Rolanda biso wa betil ba kwa limbisa to abatwa ba simato bongsa. So botali ba chapitre wana bien atanga ba chapitre belé ba verset pezali mais bi ke ba to ba sepela mingi na verset oyo ya verset 20. Il y a chapitre 1 verset 20 il y a Doudou Soupu.
et si que lobby homme marié a coquille jamais koleka na émission il y a PD ezali et puis va préciser PD les ketchou ezali chapitre 1 na livre ya Doudou Soupou chapitre 1 verset 19 so tali na livre ya Thérésia chapitre 8 verset 17 nezo lubana biso boyi que Thérésia na chapitre 18 et chapitre 17 ne lobi na biso lobi est-ce que Ernest Tumba et tout biso la question est-ce que Chapelet est-ce que Marcos Akwaso est-ce que Hiro Fendi Ada bakombo oyo Thérèse atangaki na télévision ah ben monsieur ezali so wana posa ba preuve to yeli ba preuve biso tozara pièce contre pièce voilà merci beaucoup merci na batunios tout bolandi biso bo partager vidéo oyo Roland émission oyo na Max Télévision et puis na Sarato la télévision. Quant à moi je vous dis au revoir, à la prochaine.